Attends, au moins Zaou yoga mobali. Tu vois donc au moins qu'on solo dès que OK non déjà on peut ça déjà beaucoup plus maman raison, tu vois. Donc au moins na couple, tant tous na couple, muto na droit yo ça ma beto yo ça n'importe quoi mobali. Na acte o maman wana sali. So ça qui a besoin ya ranger mobali, non pas nous ça qui on kuna te. Oye awa ozo tomber no amoureuse ya garçon moko boye ozo pese mina ye obombi oke kuna po boti sonya bongo pourquoi et na sens te obala ta ki aboti yo za mwasi oza mama il faut za la mutema ko supporter yo omoni biloko mususu na vie avant to lobelango biso nyoso nde toza boye tozala kite na kata ndako wana voilà lisolo biso pe to sani toyoki tellement ça biso passe to koki obomba ngote to bipi bandlandi na biso baza kuna bayoka po biso to ko suka msu pe to bite to panza ndeka to panza na boy mais mutuma ko za na réponse mutuma pa ko loba te ezala ki boy ako éclaircir sur makambo so je Konga tek tek teve yasiba mutombo Konga tek tek teve yasiba mutombo Ina yese na Kongo tek tek mama yasiba mutombo Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans cette émission Nabino Tovan de la Masolo na kati ya salon na kati ya chaîne Nabino Congo Check TV avec mon boss Sibu Mutombo papa malamu papa motema boboto place aux alines na pesio ba gros bisous na bosanité babi wana na bandango avant na bande émission na pesi ba fan na nganyo so tumbote na yambi bino susu na kati ya émission babi ke dans ce cas bon tanya mitema la bino bébé bara déjà donc maman Masolo aye libiso nini mais titimba na sima caméra na pesi yo susu bonjour na yo maman na Masolo ezali nini kaka ndenge toujours batali banda babengaka babetaka Masolo ngai pe lokola molobeli na bino na pusa na liboso na bino na kati ya chaîne na bino Congo check pona ko tandela bino maman na Masolo o bino bolingaka toujours maman na Masolo ezali nini lisolo ya lelo ezali boye kaka ndenge tokomona toujours ba jeune couple na kati ya poto ezali na elenge mobali moko boye azalaki ya na kini nzamba asungi ya pamboli ya kene na mikili ya poto et puis ndenge toujours ezalaka ka bandi vi na ye papa ndenge azwi musala azwi mikanda aye kokutana na mwasi yango pe azalaki pe kaka awa akenda pe poto na ndenge na ye pe kaka famille pe kaka mutebengisaki esali ke baye kolingana kuna babalani baboti bana misato ndenge ezalaka toujours na koma mboka na nga kala kisasa na koma mwatu kotala baninga nde toujours ezalaka elenge mobali wana aye mwatu na kati ya kisasa amoni ba camarade amoni famille ndenge toujours ezalaka ndenge ka toujours mibali bazalaka balinga komona mwasi ya lekate abwaki misu mwasi ya lekate abwaki misu aye kokutana na mwasi moko na kati ya kisasa esali ke mwasi wana komi na zemi kozonga mobali azozonga mwasi wana aye kobota mama na likambo ezali nini mama na likambo ezali mwasi na ye ayebi te ke mobali abota na kini kovanda toujours ndenge ezalaka toujours kovanda na libala po balobi ata likambo te bomani ndenge nini vérité eza on dirait lumière atotiango na se ya mesa suka epanzanaka mokili eyebi mama na likambo ezali nini mama na likambo ezali mwasi aye vraiment ko découvrir ke mobali na ye azali na mwana na kisasa na mwasi a découvrir avant ndenge za toujours comme mwana maladi mwasi wana tindi message papa mwana azobela mbongo mwa code nzo rappel mobali pa kendaki na Western achepe mwa code mama moni ba message wana nyonso aye kokanga papa wanganya wo esali ke papa ye kondima débat mama lobi nga nazoboma libalo yo nga kuto o makambo soki yo mobali tricher limbisa na nazoboma mobali kaka lokopa lingaki mwasi na ye mama limbisa na kobandela lisusu tengala mwana mwasi wana eloko te na tikala kaka kobokola mwana biso pe ba mama na mitema ya boboto ya bolamu oyo tozalaka nango ndenge tolingaka ba papa na biso mibali na biso tokomisa bango ndire ba bebe na biso ba na biso liboso mama wana motema wana azongi mwasi malobi na limbisi yo papa
kolimbisa wana pe babandi pe bolingo mama azkangisi mwa mbongo na ye lobi na kende na kisasa na kende mwa kosomba lopangu pona ndenge toujours ezalaka toujours mwa mabele kwa akiti pe awa tanga kiti awa esali ke akutani pe na bakamarade na ye ya kale tokende kotala répétition ya théâtre na kotanga groupe wana te pona ebota polémique te ake kotala groupe wana théâtre na répétition na bango eye kosala nini comme artiste comédien moko azalaki wana aye kolingana na mama wana aye kolingana mama wana boyebi baartiste biso baartiste no tolangwisaka bato na bolingo bona kotisi polémique te eza kaka lisolo ndenge toujours nazoloba donc artiste wana alangwisi mama wana na bolingo tanga bolingo bastar so alingi yo donc nayebi te faut toujours opanzana alangwisi mama wana na bolingo mama wana azongaka poto te azongi poto nzoka mama wana azongaki na zemi pe esali mama wana ye kobota mama na pa bomba secret ndezalaka toujours nzambe ndenge asalaka makambo na ye mwana ye kobela hôpital ewo ndesana toujours non tout mwa makila papa po totala boye na hôpital secret koyeba ke papa makila ya papa na ya mwana eza ndenge moko te problème ebandi wana mwana wana aza nani mama wangani ndenge toujours peka papa wanganaki mama ye kondima azali ya boye ngana ye pe tozonga to sololaka lisusu te na boya na ngai papa limbisanga papa wana lobi pas question ngana kolimbisa te mama na lobi papa raison tata nguyo posaki bwengala limbisaki yo boni te pour soki yo bomoza bolingo na ngo limbisanga papa na lobi ngana yebi pardon te na fina ngala ko limbisa yo te lina ko limbiso nyoso yibanga mbongo mais kobota libanda na ndaku na ngai te sans plus tarder ndenge toujours boyebi ke masolo na biso na betaka ngonga moko te na salaka toujours na bato na kati ya plateau bartiste na bino bango yeyo na kati ya plateau na okende musika te kopesa bambote na mwa bakombo ndenge toujours ezalaka ba o bayebi bango te bakoyeba bango ba ope bayebi bango boyoka kaka po esala mwa malamu mbote mama. Bonjour mama. Moi volume pona mbote mama Tania. Kombo nani? Sarah Weloli. Sarah Weloli, merci de votre campagne maman et sa famille. Papa na biso mbote. Mbote moi si à poiler Tania. Kombo déjà ngala ebio mais ba tu peux ba yeba ona libanda. Bedunga de akwa donc ils ont makanzu. Mbamba mponoki. OK, merci beaucoup maman Monoko Crispine qui soka moi ça beaucoup c'est mbote maman. Mbote Tania. Olobaka kombo pesa la ba. Bon. Nayebi ke bayebi metika kana loba. Mbote na balandi na biso eza Crispine Kisoka mwasa mukuse 1 mètre sexy ya. Bachali susu mwasi ya pembe susu. Maman, ni mabe. La keina papa biso na mona ka toujours charisme ebele vraiment nayebi te vraiment solo na osuka ndenge ni na mibali kitoko na basa kitoko bavande linga na kati ya plateau mbote papa. Ouais, mbote. Kombo kaka na ndenge toujours ezalaka. Ouais, on va combo en 2 secondes donc la téléspectateur bayebi artiste comédien donc voilà. Ouais, merci beaucoup Nebi Kenangonga Oyo, Babi Zizel Yoka mwasi ya pembe. Donc mwasi ya lokumu baso basimba banda kwa mabala. Mwasi wa yebi produité. Donc place aux Olandanga ba gros bisous na ba mbote. Toké na maman na débat. J'espère que Boyo qui vraiment débat ou vraiment dengue histoire on a bêti pardon histoire on a bêti na éviter vraiment pour na bino na ko banda liboso lokolo la vraiment papa nde mutu basimbi histoire o ben na koluka na banda nanu na papa papa to bandina na yo vraiment na lisolo on a bêti vraiment dengue vraiment yoki yango na ndenge papa boyi ne vraiment ko limbisa mama na éviter bilobano ko kozani Marambo ya mapasi. Marambo ya mapasi po marambo la première belé. Ça ne va pas à côté de Badjo. Comprends? Mais nous coupons faux à Zamon à raison demi. Pour les loups. Il y a des qui ne paient. Ça m'a comme on a fait. À bout de qu'ils ont mis qui. Moi c'est pas une qui ne sait pas mon air. Nous avons la caméra. Il y a bah la vie. Et on dit la limite qui quand pas être. Fallait qu'à peu moins dire moi dimi. Comprends?
omoni par rapport à Indusa tala omoni eza yoga mobali tu vois donc te omoni ko solo deke oke nango déjà opesa déjà beaucoup plus maman raison tu vois donc omoni na couple tant tozalaka na couple moto azalaka na droit ya osala mabe to ya osala n'importe quoi ya mobali mais ntango mwasi akei non nabi ntango mwasi avoyage akei ayeba teke non atiki mobali na mais non ya yo oza masa na ngai oza comprendre donc kokotela banzela te nzela asali faux ye parce ne faux mais nzela asali faux so lakini mse mbali omaka kutia mbali c'est-à-dire na katikati wana c'est-à-dire que maman lelo ekokola pe msu petit na pe msu pe masa na mo la fille c'est normal c'est-à-dire tu peux côté mo capacité pour nous organiser kin kina kin c'est maman la kin puis aboti na petit mo ngi pe mki mon be so linga jona pe la barrière puis la barrière puis kaka ela ngo bolingo c'est-à-dire que un moment expliquer jona makambo wana un moment msaki jo pone jona msamo mite so faut yo place yo faut lukaso ko sala analyse par rapport ya madame pour mtasaki makamwa liboso ezaki yaya donc yaya sali yango nzele kuna ayo timbelake non yaya wana botana kini par rapport à tuni yaya wana atuni mobali na wangani et après yaki ondima so pourquoi moi si on attend à quel lisusu a tombé amoureuse atakutana na artiste atakutana na 2 secondes atayo mo azamuto apesa raison te papa lobby ebité mama roloba nini ebi no bana na Sarah olobana no na bandaki émission na esengo mais na makambo lobby esali na soni na mawa pourquoi na acte oyo mama wana sali so ça qui a besoin ya ranger mobile non pas nous sala ki ngo kuna te oye awa ozo tomber no amoureuse ya garçon moko boye ozo pese mina ye obombi oke kuna po boti sonya bongo pourquoi et na sens te obala ta ki aboti yo za mwasi oza mama il faut za la mutema ko supporter yo ndimo na mobali no ki aboti non ko sa bêtise na pied yo ko supporter oui na ko supporter yango mama wana acte ça les a soni oui ezala raté elo rasali sa boti mwasi exemple ni opesa moi non yo tiki moi sina moi la poto lukela ka place ni na bible o etama ke mwasi fa bala base belé ah mais oui yango ndeza likambo tala nabeza uyo o mzaberere franchement na éviter maman etanga moi kizungutula mkele ani lo banyo kokolo ba bon nalandi ba ndeko na biso baza na kata plateau ndenge balobi sujet za boy tout d'abord na bandi na ndeko na nga mwasi avana kota na bandeko ya mibali omoni eloko balobi bolingo omoni bolingo fo koyebaka kilo ya bolingo ndenge ezalaka kilo ya bolingo mutu moko ta kotikalaka kopesa yango mpe ezalaka mpe na kilo moko te ke tokoloba nde ezalaka na ba 1 kilo basoso ya banini eza te papa omoni libakuko asatandaka na libaku te so azotambola na nzela na ye bien sûr que mobali asalaki mabe bien sûr que moi si asali pe mabe na tangu ye pa yeki asatandaki nango te tangu ye asali ba bagage ne biso to sali ba bagage na kitaki na so ba parrain pour la mère et tout ayeki ndenge mo pe na mobali nde pa yaki kin asatanda pe ta ngalinga mwasi voilà mwasi pe ndenge mo voilà faut pas toujours rejeter la faute sur la femme parce que alingi pe abombi c'est la nan jamais ye pasani ayeki omoni biloko mosusu na vie avant tolobela ngo biso nyonso nde toza boye tozalaki te na kati ya ndako wana lisolo biso mpe tosala nini toyoki telema esala biso mpasi tokoki obomba ngo te tobi mpe balandi na biso baza kuna bayoka po biso tokosuka ye mosusu mpe tobi te topanza ndeka topanza na boye mais mutu moko akoza ata na réponse mutu moko mpe akoloba te ezalaki boye akoéclairci biso na makambo mosusu je voulais dire quoi par là mama place ozali mpo na ngai bandeko bomona ngo mabe te nalobi te ke nga mpe na kosala to ndeko mosusu naza koencourage non
osali no mabete eza nango likambo eza zela te papa eza libaku ce n'est pas que nde mama yaki kin azalaki na boule asala revanche mpo mobali na ye asalaki boye omoni biso bamama elobi nango mama Tania tozaka motema moko ya monene tosupporta babetise ya mibali telema moni bino konayebi kuta te mpo na nga kona sambelaka nzambe azongisa bino kabozaka biso nio tozaka biso basi na basi po tozo comprendre sous te po bino bozo na berrer bozo de to bandela ko Christine koto yo lobi nini ke ye ayebaki te ayaki kin po asombela so pe famille lupa wasa mais quand yo komisa niveau ozwa zemi wala pe okomba ngo donc pour toi c'est normal que non les mobile azandenga pe nazali mobile asali benga pe nasala yoka ndeto lobaka berrer na biso ba mama to sala ke fort pona bana na biso basala ngo to yeba ndenge ni ya ko éduquer bango ndenge nga mama par exemple lelo ba sentenga no linga te mwana nga ba sente fona l'accent nzela malamu na édikaka ne pesa ka ba conseil que mwana nga a bandi via mibali yeba ko se protéger linga mobali bo tala mobali azana makambo esala on comme pesa ngo est-ce que y a se protéger qui faut comment ça va passer c'est que un jour ton bana tricher peut tricher non mobali aza d'abord mibali bazabo mibali bazaka ba bébé mibali bazaka ba comportement ba makambo na ba na ndenge c'est pas dit que non so mobali ake na gauche yo ke na droite yo za moi so tika na moi ça ndambo non ça pour te acte maman sali eza mabe aza mama moko qui sont capables si satan a idée na so silisa te o bandeko de toute façon basi mingi balobaka boye yango nde batika mibana bango babotela bango ba 50 bana mibana bango bapapa oyo ton homme repose en paix nalinga loba ke papa oyo batakuta koteki na pase ebele maintenant yakombaki na yango agere libala wana tina ezaki ka mama zante ozala motema monene mwasi azalaki motema monene amonaki mabe mobali asalaki quand même alimbisaki mpe acceptaki yango bavandaki mwasi mpe ntango ayeki nie mpa bande kosatanda yango te eloko mpe ezoboma mpe biso mpe basi nzoto be ezaka kolokola moto lokola volcan kopumbwa be papa ozoyeba lisusu te nde nini place nini okoki kotia frein mais mama mingi so ozokumba motuka nzoto ya mwasi fo kozaka na bafrein moko ya nini te mpo okobeta na libako obetani omoni ngane naza boyeko mama ana pona nga na mona nga mabe moko pete na mona nga lisumu moko pete eloko nyoso lisumu kuto nzambe kutu ye moko ta yebisa biso na bible tout péché est pardonné ye mama wana asali be lisumu na ye pona ni ya kolimbisa te po ye ba limbisa mobali non yo souhaitaka un jour za heureuse na libala na yo okoki jamais ko appuyer mama na besoin basali biso basi tozaka na nzoto moko boye tu peux tomber enceinte okanisa oza na zemi mais ozano na zemi pété et arrivaka omoni que te na ke na kutana mobali ate na calculer pe ona nga bien okanga mananga te donc ande osani okanga mitango ke kuna o se retrouver na bord otali bo qu'on a kena longola taka na ndako nini et ça la déjà liwa pezali tellement pe liwa pezali tali bana na nga bité tant pe na songa ki mama tena zela o mai ba bloko mususu e mona na pe bote o mai ba zemi mususu malgré notre beauté mais ba expérience to zo mona na balandi na biso na bandeko o to zamba ona kata ndako ezo pesa biso plus mayele o zala boyo ke kuna donc ande ozaki derrière na bord sans pourtant oyeba okutani susu na papa tangu siko yeba pardon si peut-être siko yeba ki ozana zemi siko tango yebi ozana zemi otali que non nazaki derrière na été obeti moi karamo boyeke te ye vraiment na koza si oteke na koza ne mais bosalaki na nde na kutanaki na papa c'est que eza ya nani ya papa mais non arrête de faire ça arrête de lui parler de n'importe quoi ça c'est n'importe quoi mais oui c'est mais oui
eloko moko bino mibali bokompanaka te omoni eloko wana konga nazotala pasi ya mama o wana zali na kati ya ndako na pasi oyo azomona na minute yo mobali omoni bino bozala kaka pele pi titititi pu osimi nzelo sa nini ok pasi etikelaka mama fo yeba ndeni na kokalkile mama yeba ndeni na kosala eloko boye ekoma te eloko boye sa nini ezala mpandi boye te nyonso ezala en ordre asa na holoba te ezelo koloba no papa natikelaki bino bolobi mais oui mais on sa avantage mingi par c'est pas ça avantage au moins netinga ndeko mobali wana a comprendre moi si ezaka kaberer oyo ezwameki na libanda nde ekomi na kati ya ndako olie tala lelo soki eke bango baransango kuna lelo tonga tolobelango te ko babimiselango boye akende nosusu mosika te bazwa kaka bana basa nini babokola eza makila oyo mama asali eza erreur te eza revanche akanaki yango akangela mobali ne kanda eza revanche eza te revanche alinga sala ngo en même moment alinga mwasi tant dans maison que 1 mois 2 mois 3 mois on comprend que ça la semaine c'est la carrière alinga ka longola ngo ça qui a besoin libala na ye mais ce qui est supporta pota c'est que ça revanche c'est que yo ba moni na pata mwasi wana moni mbali wana ayiko bondela mwasi na ye mwasi akabe facile mbali so mota linga kete amaka monte mwasi bofeye te mwasi akeki ni pe akutana mesel wana elika ba ata ba mate soit akukufa pe kotika mokili puna le moboy avec ndenge limisa mbali na ye zere surtout en ce moment mal pas c'est mbali amuta makasi aboko pardonner simba te comprends c'est mbali pour reprendre sa parole oui loba OK de mambango c'est bon en fait ngana olingana lobela mingi mama là tu vois donc na longoli no lunette nga omoni mama makambo sali eza sonia ba mama tu vois donc tant tout le monde bande ko na biso to na plateau ba défendre yo et ça nga passe pe mawa tu vois pour na couple ba femme sage bâtit sa maison tu vois tant ba femme sage bâtit sa maison ba te que non homme sage donc non ba bino de ba mama bo bâtir parler na bino donc par rapport à ba makambo tu vois donc tant yo moni mobali na yo bozaka na ye asali mabe et si les cartes non ça mabe mais à présenter des excuses na ye a sengi yo ba bolimbise et yo ça que non obimi car le même voyage yo ya voyage qui mabe koma ki yo pe yesusu awa olingi su ya mo ataza artiste mo boye ataza o José de Londres o Igor de Minutes o Luche Kapang so ki yongo lingete ça ba marambo non yongo boye te yo so yo contre ya na lobi boye bino pe ba artiste pe botika pe basa bato mabala ba vanda calme non basa bato mabala biso pe basa boliko la landa bango na si le cas journaliste te zero lo ba na mwasi moni na mobali o mama la lingi na kini na mwasi o mobali la linga ki bana problème te bango bazotala biso est-ce biso tolingaka bino to bino tolingaka biso moi je pense pas que non yo nde boza wana bino nde boza wana na Paris bona ba couple na bino nga na zuka nene nanga na ndoluka bazona tina donc c'est qui bango nde balanda bino bango nde balingaka biso tu vois donc nga na tenter ba bimisa couple na yo pourtant yo mais yo pe déjà tant tu dis biso non moi je suis mariée mais yo le bien c'est pas problème c'est pas yo muto ebi c'est que moi je suis mariée quoi non que tikele sur nzoto et le temps on le dit que non moi je suis mariée on tikele nzoto et là qui dit directement que non on a besoin a été maman la clarté merci beaucoup vraiment merci beaucoup David Hero déjà ba poto déjà ba zolo ba on peut basala ra débat la bango et depuis tout ça la débat de bango peut basala ra débat la bango donc nga déjà ba mbote la nga déjà na pesa pona ebi na rotika batu ba basala moi débat muke pongongeza muke na pesi mbote na ngai na mama Angel Kiasika babi moninga ya gode wololi ya banda bo mwana lemba solo vraiment na bosante babi ma tante chérie na kata Belgique momo ba gros bisous ma tante chérie Mejengoi donc maman m'a passe à ba gros bisous place aux Ali bon na évité moi liloba suka moi ba conseil to ke nango vraiment milité pour na ebi na moi liloba na tango loba au psisi na conseil au pesi pe moi des personnes boté ça na moi c'est oui bon
ya suka onga ko lobezaka que pour la ba o bazo ba Rolanda biso vraiment bolimbisanga so na lobi mabe mais onga lobi eza juste que ba ça concurrence tena mobali tant ba lobi moi si il faut ba respecter oza besoin ba respecter c'est pas dit que non za mobala respecter ye ba rôle ni je jouer na ndaka libala c'est pas dit so mobala boti yo po ba to bota non oza komi sans le savoir nakoki opesa mbote nanga bato nyonso oyo bazolanda émission bato nyonso balinganga bandeko na ngai esika nyonso bozali bambote na babiso na bino. Merci beaucoup papa ya biso conseil. Ouais mpo na ngai kaka conseil kaka na moko nde kaka mare alimbisaki yo bilimbisaka ya mare olinganaka nayebi te mpo to bomoko mare ya gafe yo gafe akimi alimbisaki yo eyebi mare ya gafe alimbisaka po ya bolingo boboya na te osasaka boboya bana kaka deja yo ya mwa ibana mwana bozasika bana bokoka bana na pesika mbote musika te na pesi mbote na kata États-Unis Paris Botegol na pesi masa wana na France wana masa na ngai Jimmy Mambika homme fort parti ngunza encore te. Merci beaucoup. Vena ngai bebe kibala donc merci beaucoup Crispine Kisoka pour la papa osuka na na suka Crispine Kisoka au moins nous ba conseil. Le balanga eza que maman ozana kata ndaku na papa ozana kata ndaku limbisa mwasi na po eza lelo te obobandi hein eloko te kabola bino balobi bana baza bénédiction moni obobote na kata ndaku bapambola kibino o pe bo wuti na bon pe libanda bakopambola bino peut-être koleka na ba o baza na kati me ba onyo so baza bana limbisa mama bobo kola bana avenir eza mulai on sait jamais pour soko lobi oboya mama ozwa o wapi yakin o ya na ese akoboko la bana o ya ndaku malamu. On ne sait pas. Alors, oyebi mwashino banda kalabo umeli na ye. Likamba mukie oyo te kabula bino mais maman mingi ba bon courage. Senga ka bolimbi c'est pas papa na pesi mbote nanga na famille nanga, la famille Kisoka, mon oncle et mon oncle paternel na katia Suisse, papa Tangu, sans oublier notre père. Vous êtes tellement ébélé, famille Massamba, famille vraiment, papa Ebiso, conseil. Ouais, en tout cas, vraiment, moi, j'ai vraiment pas de trop à dire, quoi. Donc, je n'ai pas trop à dire, mais conseil dans les arts, non. Papa, il y a un maître à parler, tu vois, donc, ceux qui parlent, on a péné d'ailleurs. Yo deux ans responsable à parler. Ce qui va doit vraiment décision na yo. Vous savez pas net ngai boy personnellement. So moi babon et ça menga na ba décision nga o emsu na kopesote, tu vois. Donc na ba décision nga o nga mo na appliquer par rapport à makambo. Mais so olimbi sa maman, olimbi si. Et so pour olimbi sa té, ça dépend de toi là. Donc bambote na ngai ali nga pena bisa papier na sonité quoi. Donc merveille Konde maman na Anita quoi. Na pesi mote na Solange Mande, na pesi mote na Gladys Pomo, na pesi mote na Patrick Ngunza en correcteur, Julie Maziba, Delazibo Kungako, Jimmy Muzele quoi. Maître Bazamba na Angola donc merci beaucoup la vosalité lisusu mon boss si vous mon papa bana place aux ali ba gros bisous merci Tima donc vous s'abonner belé partager mes émissions benga ko bossa na te o benga ou bien lookinga na Facebook o lukanga na Tania Weloli o ko zwangai o tinenga demande ami to solo la bien so koza na histoire pe o pesingai so koza pe na conseil ko lobolobi ou bien soit o bengi na numéro o ezali wana okozwa ye moko mo boss borosola na ye akotindelanga message poto ye bako partager conseil bien na histoire oko betela biso na bosani to so na bosani vraiment na éviter nzambe la ngai lo sako pona yo donc ba gros bisous na lingi bino mingi I love you mon dieu quoi voilà Congo Tek Tek TV Yasiba Mutombo Congo Tek Tek TV Yasiba Mutombo Dina Yese Na Congo Tek Tek Mama Yasiba Mutombo